Saratola TV. Tala nenge bata TikTok ba okotsa batu ba complexe. Siko mwana ndenge wana ozotinda ye somba iPhone, somba telefone na malunga. Ba eli ekopa kidnapping. Banda ba bota ye amona na $1000 te. $1000 yango. Ya li solo te amoni yango en espèce. Cash. Simba. Yo ndongo zawana to banda ko utiliser pour na ko kidnapper ba fille. To boto la bango ba téléphone to sala raboye. Alors au bando za ba pourcentage nao. Atali na TikTok ba finga kara na iPhone na bien te. Alors que somba iPhone na $1000. Ba se kakaya za na ba perika bien te. Asara ba vidéo place à salité. Et pousser mba moka sali andimi contrat via Sony o ba finga kaye na kati ba réseaux sociaux. Asili sango mama. TikTok détruit ba te belé. Saratola TV, la chaîne qui assure, Ensemble, tous on a bilongi ya bandeko wana baza ba congolais de pères et de mères. Bon mon bango, ba jeune fille, ba jeune garçon, ba tonton, na ba tantine. Mesdames et messieurs, vous en avez Katia Saratola TV, vous en avez Katia Tout Info. Merci beaucoup pour la confiance pour renouveler les temps à autres. Cette fois-ci, nous voulons un peu parler du pays. Mokao ezali abiso c'est notre pays. Je me pose la question, tant de comment on a insécurité na Congo, na Kinshasa, biso ba Kinois ou bien biso ba Congolais to comme na insécurité na Congo. Faut que ne wapi poto comme na sécurité. Bandeko bomo na wana baza bandeko oyo ba pesi en plein na makambo ba bengi enlèvement. Jamais mikolo depuis un certain temps, jamais journée kol le kati butu botala bona Facebook ba publier te que ça na mutu mo ba enleva ki famille ezo lukai. Mais batongo siko basala bon baza ba mi PPT ba tout normal bango ye yo bakangi bango. Na ba jeune fille bomona, na ba jeune garçon bomona. Na sanga mona plateau te to sana concert na ngai Saratola to me camper ko beta li solo. Ici on m'a appris que parmi ba fille wana basi ya bakonzi baza. Parmi le garçon na bandeko ya bakonzi baza. Ba soda pe. Na ba soda baza na kati ya makambo wana nyonso. Saratola, bonjour. Bonjour Papa Dona. Bonjour na bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Voilà. Merci Saratola. Tout le monde ensemble photo oyo na batu balanda biso partout. Batu oyo baza ko enlever bandeko na biso matin midi soir chaque jour bango ye yo bakangi bango. Est-ce que lelo insécurité degré comme na Kinshasa ou bien na Congo mobimba que ba Rwandais tende ba boma biso ba Ugandais tende ba boma biso mais bandeko na biso ba Congolais tende ba boma biso yo mo sarata ngotambola na Kinshasa na Congo tango otambola na Kinshasa tu te dis quoi oza na mboka na yo ou bien au commune insécurité comme si oza ki libanda? En fait normalement muta se sentir à l'aise chez. OK. Ceux qui chez eux ont sous la sécurité, t'es na évité au qui m'ont aucun débat pas ma voisin. Parce que on déplace aux à l'aise, na évité on a côté à nombima, non so bali pas 22h, ba 23h non côté à. Sauter boyer na côté pas en fait, Papa Dona eza pasi et makambo insécurité autolobate bandi lelo ezala kanango pe déjà mais est commis en excès. Olali olamuki omona 4 avis de recherche. Batu babungi. Bazo kidnapper batu. Bazo enlever batu. Plus grave encore, bakomi o bazo teka ba organe. Voilà. Oui bien loko yo ngai e komi ko bangisa nga batu hein. C'est-à-dire na komi pe ya ko banga batu parce que moi nde to lo ba adage moko na YouTube wa. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause des vues, à cause du succès, à cause d'argent. Ndenge moko pe lelo oyo ekomi tout le monde peut kidnapper quelqu'un, tout le monde peut tuer même son frère. OK. À cause d'argent. Très bien réfléchi. Ekomi bongo. Donc muta komi na posa non somba chip mkonini. Ta Saratola kuta otambo na jeep kabelo o Sarati ki non somba ngo moko nini elo mususu eza bande on a biso à TikTok
bakufa ebele makambo oyo. La majorité bango bazo influencer batu na mabe. OK. Bande kona biso ya TikTok. TikTok. Bana ba se retrouver na kati ya TikTok otalaka jour ana na latara dans salarié émission na latara perika mabe ba sekanga. Voilà. Tour au fond na perika bien mais arozwango wapi ndenge nini famille babola. Ba luka na olipa ya koluka. Siko ba finga ki neti mwana moko asara ba video alakisaka nenga saka yaou. Nenga saka yaou nenga tekaka yaou. OK. Tala commentaire ba ochela yi. Yango wana nzamba sala ka particularité na yi. No mona ba ko enlever batu misusu ba ko enlever bangote. Voilà. Batu ba kufa me misusu ba otikala. Parce que nzamba ebaka. Tala bande kona biso ba congolais mwana mukende ngwana zoteka ba yaou ba komele na commentaire. Osala pe fier monteki yaou. Luka poko mata na téléphone na malongo so bata iPhone. Soki muto ana maîtrise. Ana maîtrise te. Osali kindumba. Osundoli nyonso osala wana. Watame une autre chose. Et puis ba finge monteki yaou. Donc pour bango ezali sumu. Ngana komela mwana wana ngabi kotika te. Ezana ba millionnaire. Bateka ba yaou. Yaou o melaka dole. Ezaka yaounde mona oyo sala. Ye kaka nde azu ba sponsor, ba sponsoriser ye, asali ba publicité, asali ba marque, asali ba logo nde komi dole. Mais uti awa. Bo te kaneka yaou moko. Moto atekaka allumette à 100 francs. Aza millionnaire yo benga moteki allumette. Allumette il y a 100 francs. Kote koma 100 francs yara 10 francs voilà. À l'époque. 10 francs 5 francs. Moto wana ti lelo akufita otekaka allumette. Tala nenge bata TikTok ba okotsa batu ba complexe. Siko mwana ndenge wana ozotinda ye somba iPhone, somba téléphone na malonga. Ba elie kopa kidnapping. Banda ba bota ye amona na $1000 te. $1000 yango. Ya li solo te amoni yango en espèce. Cash. Simba. Yo ndongo zawana. To bando ko utiliser pour na kokina para ba fi to boto la bango ba téléphone to sala raboye alors o bando zo ba pourcentage na atali na TikTok ba finga kara na iPhone na bien te alors que somba iPhone na $1000 ba se kaka ya zara na ba perika bien te asara ba vidéo place à salité et pousser mba moka sali andimi contrat via Sony o ba finga kaye na kati ba réseaux sociaux asili sango ba moko détruit ba te belé akoti bana na baba mike bano to tala wana tala ba 22 ans 23 ans je pense na ba grande dame pe bana kati o mona penda ba photo mutazo lia na restaurant très classe très canon ye wana na kati akopa ba organe ndamba tonto tali bena tonto mo so lati complet vesta obi en tout cas o aza banquier na ba kondi ya la police na kati akopa ba organe bango ba komo ya neti na ba mandat d'amener à faux. Oh, toi, on a mandat d'amener. En tout cas, conseil gratuit. Si vous avez un mandat d'amener, kokete. Loba na bangwa mon kondiwana wa salenga mandat d'amener OPJ wana foya. Ayaye moko. Il faut ya. Soki batu bakoya trouble ko salama, ba kondi ba reconfirmer nga mandat d'amener wana. Mais ça parce que na témoignage à maman moko na tala ina ba TikTok na biso kaka. Ba elie mandat d'amener eza en combo na été. Heureusement qui vigilante et hormone ango. Batu basungi maman na eza ba FARDC. OK. Tanga bandi ko boya ko kende bango pe ba osukuma ya kende bango ba en tout cas population na biso faut bo sala que force ba yo kanga mutu en public il faut boter mais la boye ba. Faut telemela ko ba c'est quoi le problème? Na place mutu o kende. Faut boye baka. Na batu ba ko kanga ye. Faut identifier bango. Et là on senga na justice. Ezala officiellement tout le monde même na poto soki balingi ba ki okanga mutu ba ozwa ketite ba ozwa na taxi la wa mutu to ebi kembila ye na ba poto ezo salama pourquoi so boyo okanga mutu faut ba na ketch mon voiture mon non identifié que ça justice pourquoi pas ya taxi non j'entre pas je pars pas automatiquement je pars pas et là au moment où tu es identifié ben là que oh mutu ka ya justice à Congo
Vous comprenez? Côté wana faut pas bongisa parce que ba kidnapper ba changer même ba stratégie donc ba comme yana ba mandat lokuta pour na Congo ko falsifier documents za ngoli panangu ba c'est trop facile, c'est tout le monde qui peut le faire. Comment falsifier na ba cacher oui ba yena ba signature même. Donc en tout cas l'état penda fois ça l'effort côté wana ya aussi la biso différence ya ke mbila nda yo kanga mutu to moni pe mbila yango oui c'est ko bata matin il faut to ba ke mbila ba yaki ba kangi mutu na ndako ba ke na ye oh ba bureau de ba nini wana ya ko bata wana non soki mutu ana plainte na officiellement pourquoi ko se cacher na ba ketch. Venez officiellement, frapper à la porte, arrêtez. Soyez bon moni que ça oh ba mandat d'amener, oui mandat d'amener mais ba lukaye na ba mituka o eza identifiable ya police. Tala lelo ba komo kanga batu ba ko ça. Ozana mandat d'amener. Maman na total yango na télévision. Phare DC ba yeba komitong ba koti babi lakisa mandat batala mandat e na kombo Mado. Maman na binga komo na Mado te. Babando fuye ketch. Bakuti munduki bakuti babiloko wana bapompara bango bakuti badog bakuti biloko ebele parmi bango des policiers na kati. Imaginez des policiers agents de l'ordre et puis aola kisa tang bayo kanga mamana aola kisa pe mukanda na yeka aza pela mukonti aola kisa ba chef batu musuba yaki wana so batali aza chef à la police aza chef kopa organe mais ça va là. Et là, il me un peu comme ça, moi trop pendant qu'il va représenter oyo na moni ya une jeune fille oyo aye pena pe meni azo zoomer pe ba jeune fille na ba jeune garçon wana azo sabango bino pena batu kitoko boye bazo se kana bango c'est comme si ba trouver ça normal ba c'est parce que ba bi ba obima na bango ba obima na bango bazo kité ba oui na 8 ans ya okende ba poto ango on est libre na RDC. Tala, tous à libre ya osa nyonso. Tous à penda libre. Ya. Oso mona mutu na Congo bakatela 50 ans de prison. Abeti pe 50 ans. Jamais. Côté wana bakondi na biso ba meka penda ko serré. Neti kuluna azokisi mutu na tongo. Après 2 jours, bakitisie makala. Après une semaine, abimine. Alors, pona yango, ce qui lelo, admettons que n'imité mais ça la batu pas si bobo bungi sa batu na bango. Batu oh lelo ba koti prison. Après quelques temps, to moni bango. C'est que directement to comprendre que ba kondi pe baza derrière bango. Te ba kondi bana bango derrière bango, te po ba kondi batu bakangi na ti pe crime bakangi bango. Pe crime te mutelande la bango. Pe crime ontinda bango na parquet. OK. Parquet ba OPJ ba osambisa bango ba okotisa bango na kati ya kasho. Po ba bima kuna eza su ba soda na ba konja mboka te za ba magistrat. O ba bisaka bango. Magistrat penda osambisi mutu asali crime abomaki mutu akoti. Mais au moins après un temps magistrat wana kam po mutu muso obimise te ka wa sambisa kenda na do obimise. Obimise OK. Nalandaki ministre na biso intérieur en tout cas félicitations ko tenir ba propos ya roloba que tokolande la ba dossier wana na ba liste wana na ba magistrat oyo bakozana na ba dossier na bango. OK. Magistrat oyo ko oza kotisi mutabimisi ye a oza na affaire na justice. Parce que trop c'est trop. Combien de fois bakangi ba kidnapper ba jeune garçon. Mais moi quand on a témoigné que lui là, il a fait au moins 5 fois prison. 5 fois. Alors quand tu as bimaka. Kana ko kidnapper. Donc kuna babisaka yango moniteur bakangi bango ba oseka ebike. On seka doit trouver normal. Na obimananga. En tout cas, et ça la passi. Réseaux sociaux et ko sunga biso mais et détruire les bébés. OK. Oh, nyasto ebele tout le monde a les réseaux sociaux. Tout le monde veut apparaître. Surtout ma vidéo à TikTok, il faut ça na mutuka, na ina koma loka Maria, na ina koma loka Jemima. Faut ça nda kwa bien makasi. Pona ko filma ka ko ça ba vidéo, faut ça nda kwa bien, ba kita bien. Voilà, pona zwango na zwango wapi. Kopa ko kidnapper ye. Na tchena nga mutu. Et puis ba ko assurer ata bakangi obima. Cha mutu.
Voilà pourquoi on a bâti cet article Moussoussou na évangile selon Sarah. Na lobaki on a YouTube mais lelo oyo boye bango na sa moyo tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent. Tout le monde peut tuer tout le monde à cause d'argent. Nga personnellement nga l'évangile selon nga muta confiance à assuster. Et vous cameraman non? Hein? Cameraman non? Josué. Bachele 10 000 ateka organe. Atekiti. À livrer yo. Ah, tika. Ouais, mais là, je sais calculer. Voilà, bah, c'est 10 000, wana déjà, son appétit. Son a 10 000, wana. Poto, on a combien de gens poto? Et si les. Turquie, tété. Turquie, bah, coca, on a quelqu'un à Braza. Pour pays de refuge, t'as besoin de Braza. Akena Braza na komi kuna na sale fo na zimu kanda base ka biso ke tozo mikanda na bango no bango ba voyager na ba mikanda ba congolais te voilà sali kande to sala zimu kanda na bango akati ba no kota ana mkerenge na poche ezali en fait c'est important ya oloba que tout le monde est suspect parce que kota la net bilonga ba innocent abana wana yo pensa ta mukolomo te ke baba kidnapper jamais Tant de jeunes filles à pembe wana. Olingi epé. Obima naye. Oye barate, oliaka nani. Kidnapper. C'est comme quand yo kaka sangoka ke no osui. Eloko mukie. Ba yelio. ACD yo. Wana les automatique eza principe na banga ebike na kacha na pourcentage. Ce qui na nkutu muta zoteka ya na ye wazo yo sombela bango lopango ndimi ba criminel ba botola ya na bango mbongo. Po bakabola soyi mobali azozo mbongo ayebi ke mwasi ne ba utoteka lupango wana mbongo nga somba lupango mususa bengi ba criminel ba braquer bango ba botoli mbongo azu pourcentage soki bana bazoboma papa bango po batika en héritage ya mapango boni camarade sko nyoso wana Sarah ni komo tinda bande kona biso basala ba makambo wana c'est quoi complexe na souffrance je pense na souffrance te to mesana na souffrance e banda c'est complexe kaka réseaux sociaux me te détruire ebele makambo ebele lelo les réseaux sociaux parce que soto zonga ta ba période ba papa Mobutu to banda ka souffrir ouais to banda liaka ba matembele courant passe poisson kaka comme d'hab est-ce que biko tout lelo to lo ba vie échange parce que lelo ba to ba komana ba mituka kala biso to ko vivre na ba transport au moins papa bino sala la place moi malonga makendaka na kombi akendaka na transport lelo ba ketcheye be faciliter tout le monde a commencé ma mutuka to commencer ba téléphone à cher à l'époque yo na téléphone te CMS yo za téléphone yo za nani CMS à l'époque aux ananas vous comprendre souffrance na ondimana souffrance te parce que lelo misale bakisami c'est vrai na Congo misale ya te mais YouTube et côté na Congo tout le monde gagne l'argent pour l'instant c'est tout le monde qui gagne l'argent oui misale bakisami mais à l'époque ils a quitté ya on a biso eloko pende ko e bomi mingi za complexe de réseaux sociaux. Tout le monde veut apparaître, va parler sur lui, à rouler en car bien, à zarana mbongo, à zarana téléphone à bien, avant de ça parler, avant de ça salon, à ça la boé, vie appréciée wana alors mutu soit kotani na mbiska da mbongo ba bisie trahir camarade nao à céder. Parce que y en a besoin comme un mbongo lo kwa yo. Ala besoin so mamutuka, ba bisie pour so mamutuka photo braquer mutu tel, toke mission. Ah OK nae. Ba oyebi sepe na suka nango prison okota to bimiso po ba o bakangi wana yana bakangi nyonso te yana ba o ba libanda ba ozela ba kitsa bango prison po ba yosela bango démarche oye ba fi moko kitoko boye fi a ville mo bakanga Naomi voilà Abimati asa libanda aza pe na TikTok asara ba vidéo asa libre Abima kala mais est-ce que c'est là yo ngai bakanga makamba fali jour nazo kita jour ya obima abimi lelo tabima kala talanga arrestation nga ça fait plus d'une année siko ya bimara déjà maintenant là s'il faudra que le ba moi eloko mo ba continuer ba koyo ke la biso bato baza ko kinda pe biso ba ko boma bande ko na biso na ba organe bango wana fu basala na bango nini actuellement en tout cas papa Dona Omoni justice etangi mibeko etangi comment punir population mutu sora sali acte mabe aibi abomi asali boye l'état ebi ndenge nini aibi ba mesure nini aibi comment ko punir bango l'état na ngambu na ya saka musala na ye
pour que biso population, surtout petit peuple, parce que petit peuple ne souffrir. Petit peuple de souffrir, bana bazo uta bana batu ba classe, azana mutuka te, faut le transport, ba okene ba enlever, ba botolier nyoso, en tout cas justice penda chama ele na pour na dossier oyo a luka moyen ko décanter situation oh parce que ça passe petit peuple zo souffrir yo amo ko za na mutuka na yo bima ko zonga ka bongo bato ba na re pour mon ara que petit peuple souffrir babi bato bazo kidnapper bato mais so komi na arrêta la bato tala bato belé c'est que faki ba yate ba fanda na banda ba fanda ndenge nini abimi ayeko luka alia kana to 10 jours soka ya tekima tembele basombi asombi mwa be pisa zongi na una ndaku bana balie soka ye classe T nana rochela ye ba point donc choix ezate bazo kinape batume nzambe batelanga na kekaka donc nzamba batela l'état pe batela biso en tout cas lukaka ba mesure moko ya makasi pour permettre mambo esilata ezalaka nango mais komi et juste succès et matin les choses et matin les choses ampleur c'est pourquoi chaque jour Saratola ngana lela Laurent Désiré Kabila pour ceux qui musée azalaki karabane konanga so musée azalaki comment ça veut dire que non mutu moko abimi 5 fois na prison abimi asali mabe a koti abimi aya asali mabe a koti abimi pendant 5 fois ba autorité bozawana donc ezola ki ça capacité à ba autorité je veux dire mutu moko ko ma prison 5 fois pour abomaka yibaka c'est pas normal d'un autre côté ça passe. Non mais ça passe il faut savoir comment on discipliner mutu parce que papa Dona lelo yo bisota msutoza maele tokota ki ba YouTube to sali ba chaîne pour to zo moyen de survivre mais bon muto azana maele ayebi kolobate ayebi olobata ebo sa chaîne YouTube te anga ozana ni plus tard en avenir non ben des amis tout ça je vais vous informer que na quartier na kuna ba jeune garçon belé ba misalati bango mo baki ko s'enregistrer na armée. Ah oui. Bango moko volontairement. Ba mitesi mikolo chaque jour ba ça ba formation ba bien rater bango ba mbongo. Na volonté na bamba ko s'enregistrer na armée. Alors ba condition boko zota ba ndeko na biso oyo te boko na bango ata kuna esika ba formation. Ba formation kuna ba na basi na mibali ba ko ba policier ba soldat ba sala biso ta ba bilanga. Donc ça sera vraiment important, je pense que bon tout ça la confiance na justice na biso. Ouais, tout ça la confiance. Et puis ba ndeko na biso ba kidnapper. Toza ba ndeko. Est-ce que bon baye bango que toi bandeko te bayebi comment ça la bon bon c'est méchant te mususpect kozanga passe na peso exemple mo que moi na mo ateka yaou abaseka e bafingae siko akuta na mutu mo apie $1000 ah sala na ye parce que boseka kae na sur réseaux sociaux mutu baby même ba ko kidnapper ezui ampleur pour na réseaux sociaux tout le monde a ko apparaître ayo comme riche na réseaux sociaux siko bango ba riche te basani et ba bandi ko kidnapper vous comprendre bandeko na biso ba kidnapper toza na biso bandeko c'est vrai pas ces ali mais ko comme na point ya koluka ko boma baninga et ko détruire batu en tout cas ezo sala vraiment pas si ces amis sala pe zate mais ba façon ya koluka mbongo pe ezali voilà bandeko bazo travailler bazo teka bazo chayer bazo sala ba biloko ba misala ba coup de main bazo luka ka façon de vivre ko boma mutu mobimba boye to pe ko kidnapper bandeko et ko bongisa vino te la majorité ba pe bo kidnapper wana bana bon ba petit peuple ba souffrir kaka ba kidnapper kuna ata nani kidnapper baza ba petit peuple bazo souffrir parce que mutu déjà a telemi na arrêt azui transport a opesoni ozwa combien na sakni pour ça ki yango bilanga za express ba tutu ba koma na ba ba mbongo na ba bank na cash ya na ngo souffrir voilà banque téléphone et bon mbongo papa soki kutu lelo to komo ki obombisa na ba bijou na bank olingo lata mikolo alo lato ki ozui et bon mbongo. Donc c'est un petit peuple qui souffrir oh bana makoki o chambo 100 francs na na banque te bana makoki o soma mutuka te po chambo sécurité bana makoki o zo express te et bangonde bazo souffrir bangonde bozo boma bangonde bozo. Merci beaucoup Nyokola en tout cas bandeko ngana obenga bino bandeko na biso ya ba kidnapper s'il vous plaît toza ba congolais bato bozo kidnapper baza peka ba petit peuple lora biso nyonso to luka na to bongite na vie. Koboma muninga et aussi ça passe noté. Pour kidnapper muninga et aussi ça passe noté. Preuve en est banda bo bando kidnapper beaucoup sinon mutu na $100,000 hein.
nanu te Merci beaucoup Sarah. Parce que bakutaki mutu ata na $100,000 ne batiki. Ne batiki wa super. Donc c'est ba ozwe eloko te. Eloko eza te. Ba monaka ba $20. Bandeko tona biso bandeko. Tona biso bandeko. Tozana biso pena bandeko. Merci beaucoup Saratola. Moi je vais dire seulement que nos parents en tout cas bozo ba responsabilité na bino. Bana on a nyonso baza bana o baza na maboka ba parents. Ouais. Papa a responsabilité, maman a responsabilité. Beauté ya bana, c'est vraiment le plus important. Je pense que et voilà pourquoi na makamba boy na condamna plus bana, na condamna plus ba parents, na condamna plus ba maman. Ba maman bazozo attend ko éduquer bana te demain tala ba retomber ya bana. Donc c'était juste pour qu'on interpeller l'État et aussi l'État plutôt et aussi pour na koloba na bakonzi ya mboka qu'il faut vraiment bozwa makambo nyonso en main et toute info Saratola TV c'est juste pour nous rappeler qu'il faut bozwa vraiment makambo na bino en main pour continuer toujours à s'abonner. Quand ça moi je vous dis au revoir hein. C'est fini Sarah, c'est fini. Merci beaucoup papa en tout cas soyons cas prudents. Voilà. En tout cas confiance dans Moutouté. Confiance dans Moutouté, au revoir.